Moni sur de tobeti. Ah, to la muki tobeti 4 millions na 1 mois. Maboko milai. Nani muso a hotelema. Ya biso za ko somba te biso moko totala ka yango. Maboko milai tango elinga kebima. Utuna kinga kaka mutuna. Oh, maboko milai ko zala ndenge ngana isaki no melama ya pio zala calme. Nze mwana soke bimi terrain ekobeba. So ana minto milinga ebima. Zomona terrain milinga ezobima. Nan totuminda kuta. Milinga so ezobima. Soki nze mwana ebimi ndako etumbami balbum etumbami makambo ebebi. Wana makambo akala bandoko sabiso. Osali na yompia ko osali o monter ba image omoni wana bakoma ko filmer boy. Ole o filmer boy, okomi ko filmer boy. Po bimisa plein. So biso déjà ba drone na biso. Neti tigre asombela drone moko. O na tambusaka déjà tambola ke ezu ememelinga image. Na ngwa. Ozawana ka téléphone. Yezo filmer boy ngasura ozelo likolo. Donc oyoka bato so ezalaki meeting. Ah, bon, bah déjà, ceux qui sont en meeting, bon, c'est déjà ma fiche na bino ya meeting. Makambo ya to sali déjà plainte débordé ezalaki meeting. Bon, c'est déjà ma meeting na bino. Ba fiche na bino ya meeting na bo bimisa yango. Tuzo kende Bukavu. Abonnés de JK TV News et bienvenue à l'émission Nabiso, les rendez-vous avec le griffe de Tigre Monde présenté par moi-même Rachel Mandé. Na pesimbote na ba griffe Nyoso. Ba Nyoso ba na Rabiso partout à travers le monde. Vous êtes tellement ébélé. Na pesana ni mbote na tikana ni na Kinshasa. Vous êtes ébélé. Merci na ba Nyoso bazo côté suko. Soutenir Rachel Mandé, vous êtes tellement ébélé. Ba commentaire na bino ba partage. Yango zo sala ke biso to zala toujours là. Je vais exaucer batala. Mino Simundabi, merci pour na ba commentaire pour partager, pourquoi pas Enoch depuis Griffiaton, merci pour nos commentaires nayo vraiment et salut surtout Zala, pourquoi pas mon frère Achille, papa na belle vie. Aujourd'hui nous avons moruté na plateau, nous avons moninga au moment de la griffe, nous avons molobel injury autre make-up que seulement pour na actualité na biso ya auto otaki comme na vidéo zo circuler na page artiste na biso Innocence Bi pona clip na biso ezo bimato yebate eza clip o basala ki featuring na Juicy to eza clip o ya yemoko o ezo bimape calamité da pesi déjà rendez-vous na ngo peto obeta pe masolo ya chanson na biso maboko milaye ekokisi 4 millions de vies avec molobeli o de mon message ko mona ye mon message déjà ko yoka ndinga lobaka to mekape ko seulement que Fabrice Mandé soko za engagement ko tsanga na invité nanga. Bonjour pasteur. Ouais, bonjour Rachel. Le président est pasteur hein. Bah yo moko ye bibiso ba griffe ka boy SNTT. SNTT. Oh tu vas boy molobeli ba cravate na ko ka ba montre ba montre bien en nini. Théo Rolex. Tigre mutabandaki makambo. Est-ce que différence c'est kaka yaye eza 100 000 yaye eza $20. Ah différence kaka ya ngwana. Yaye ndeza cher makasi yaye est-ce que ekosomba ta 3 mapango na chango. Est-ce que ba cravate bo uti te ya batu ba griffito. Tete kande na so. Oyebi mukolo Tigre kenda ko signer contrat na 1xbet. Abeta ka boyeti. So biso Holandi. Tozolanda kaka. Ah Holandi. Bon, yo kaka. Molobeli. Ouais. Boni basango. Basango eza kitoko. Terrain ezo beba kaka. Beba na nini? Bano ba yo kaka tende bako sambo turu. 2023. Makambo na makambo. Makambo. Siko video ti gratuit eza nzembo ba misaki na Juicy to eza ya yemoko. Nzembo ezo ya. Oh yes, featuring na Juicy to. Weekend bobongama. Weekend ya samedi to bongama. Bobongama. Te ngana lobi soki ya samedi. Ba weekend eze belet. Tuza na février. Ka février awa tuzo misa paracetamol. Oyo ekobikisa ba février belé. Paracetamol, wana nzembo nino. Paracetamol. Te. Kisi paracetamol. Kisi kaka o kisi ya paracetamol. So ba melakati. Po ebikisa ba fièvre. Kasi yango na tozo bimisa. Ekobikisa ba fièvre belé. Ba le 14 oyo ezaka journée ya Saint-Valentin.
ba madame mususu ba belaka ba moure mususu mois février zalaki tozo bimisaka paracétamol po et puis ça bango guérison yo bité baza kufa banana ko baza kufa nzembo nini bako beta na Saint Valentin soki o inozi bako bimisa te ils appellent ba nzembo belo e beta na le te nzembo ezate d'ailleurs ya o jeli da ha nzembo ezate yo ko za nzembo ba yembi ba mbala na ba makemba okotsa ngwana makama Saint Valentin te ko tshaka biloko wana te ngana tina ngana opesaka na ebiso ndeke ezapena ba nzembo so eko beta na février par rapport à oyo tsholo ba ke ba nzembo eza ebele ko beta ngana beke ba nzembo msupe ko beta o eko beta na obino bo bimise ya paracétamol eza titre nango eza paracétamol te siko yo nzembo wana nde eza paracétamol eza kisi oyo ko bikisa batu oyo ko bikisa ba mourir eko bikisa ba mourir pona mutuna na yo ba nzembo ko beta nango so faut ko yeba eza ba nzembo so ko beta na ba WC eza ba nzembo so ko beta na ba chambre ya batu eza ba nzembo so beta ka na ba téléphone ya batu mususu pe beta na ba bar ba terrasse sikoyo eza ba nzembo mususu oyo beta ka siko na bisika moko boye neti ba le 14 wana yo kuta jo moko boye alati be na chéri na yaba na kobeta ba nzembo moko epola soki nzembo ya inozibi te fo nzembo ya inozibi ezala wana ndenge ba shure ebima ndenge ba best eza wana ndenge ba je ezali ndenge ba bebe de bebe yango nde tozobisa bord mosusu eza paracétamol mpo ebikisa bato banzembo nyonso ezaka kotya na ba manifestation ya kitoko te siko bo faire nous comprendre biso eza o ba betinda du sito eza fiti eza nzembo ya imoko o ya abongisi po abimisa bato ba fete nango ana bino bozala ka patient nzembo ezobima ouais kamunyo se baby biso to bunda kaka biso moko to bunda na mutu te ezali nzembo ne ko bunda kana maboko milai eko bunda na nzembo mususu te nzembo ne ko bunda na maboko me ko bimala ba nzembo mususu eko bunda na maboko milai parce que zala après ko yoka nzembo na ba bizu ebele ko eza nzembo ba bizu février o ba bizu ko zala ebele tito ko koma Titre bisou. Te zande na ba bizu ebele na kati. Si ko wana bo permettre na ba miki ba tala bilo ko wana par exemple moi na 15 à 16 ans, il peut faire na période de yo moko cholo ba ke eza ba bisou. Bon selon yo bisou eza mbote. Yo otanga bible te. Pardon, eza mbote de yo. Bisou eza mbote. Mais ngana ko pesa verset biblique balobi ke saluez-vous par un saint baiser. Eza mbote. Et c'est ce que moi na muke apesi bisous donc pona yo eza mabe. Tu peux ça un exemple. Oza en marié. Au côté pe jeune sœur moko boye, au côté c'est mbote bisou. Mais non, pourquoi pas? Eza mbote score, pourquoi pas? Na coupe ce mbote ya bisou. Saluez-vous par un saint baiser. C'est la Bible. C'est biblique. Ouais, verset ni nango verset. Boye ba ke inos ba sala makambo eza biblique. Akinda libanda te. C'est omoni artiste neti ba inos bio. Soki bazaki atana ba mboka mususu. Tamso bazo tangi na classe. Bache penza boye cours inos bi. Pas no lobi bongo bache pe la classe beaucoup inos bi. Pas no lobi bongo. Mais inos c'est un modèle. Inos c'est un modèle. Mais c'est un modèle bien sûr, mais pourquoi le bongo ki ba ki kotanga ina ba classe? Mais mutu ça un modèle. Pourquoi totanga ba gego kao? Pourquoi totanga ba rive dans l'air? Pourquoi? Par rapport à ba œuvre bango ba tika na Congo. Ozomona, ela kaka na Congo awa ndoko mona moi mutu moko bazalaka. Pourquoi na ba poto kuna bazo tangisa musique batangisi loko kanza? Ozomona. Valeur mutaza nango. Inozwa valeur moko ya makasi. Na mboka oyo bakoko cha cour penza bazo tangisa bana inozbi. C'est que na pas ucholo ba, c'est que na RDC ba oye ba valeur ya jeune leader te. Ba inconscient. Eza ba jeune ebele baza ba inconscient. O ba koye ba valeur na été. Parce que biso ba jeune tous conscient. Pour moi, Inozu c'est un modèle. Ya wana mona makambo nange ebele na salaka elanda kaka nzela Inozu bi.
alataka Rolex tango asombi Rolex ngape na so alata cravate pe la ngape na lati cravate ezomona parce que eloko nazangi ka Corvette mais na koluka nanga Corvette Merci beaucoup. Bah oui, on a vu sur JKTV News. Je crois que ils ont vraiment autorisé à casser les 12 heures. Bon, Borisani ni na Bukavu. Les 10. Bon, Bukavu, les 10. Na festival à Mani. Quand on a le bac 2023, ils ont abisso. Oyo akomeka na 2023 cause apenza mama na webi moroto. Moroto. Au sala judo. Oyo kaka. Yo sala judo. Nga sala judo. C'est là où babenga moroto. To babambio na tatami. Vous comprenez? Ndelo rezoya. Na 2023. 2023 makambo ezebele. Festival à Mani wana. Tozotika histoire pour la 3e fois. Vous comprenez? Pour la 3e fois. Kokita kaka ya tigre na Bukavu. Mboke koyinda. Yo moko omona kinduti. Misala ezalaki te. Férié. Na mindele bakangi wa magasin. Bafongola te. Pona tigre. Sko a Bukavu. Likama parce que bazo zelaye de fate. Kuna eza de bango to bazala ba griffe. Kuna kabola na mutute. Azalaka ye moko. Kuna bango to bazala ba griffe. Après kuna bokoza mama mususu pour 2023 à biso. Siko pona ba griffe o ya Bukavu ko pesa bango ni parce que les 10 déjà dimanche qui samedi pona ba griffe ya Bukavu ko pesa bango ni message loko pesa bango pona tigre zo kita déjà na Bukavu ça civilisation ni loko pesa pona ba griffe baza déjà wana baza déjà connecté pour griffe zo kita déjà. Tous les griffes à Bukavu. Molobeli atongo yo wana zo pesa bino. Fait vert. Boyamba tigre. Do ba mona minda do mabele mona nati. Ko kitazo kitakaka na aéroport. Ya mona mabele te. Amona do ya tamula kana mito ya bato. Kasi bato ba ko fati. Atamula. Te ba ya boma mutu. Kuna to sala ki plein ya déborder yo ka mutakufaki. Bato baboma bato na boyebi bango. Boyebi bango ko mona ga bato ni nzoka baza bato normal te. Bato bakufa. Biso to sala ba plein tous les griffes. Donazo senga bino bo se mobiliser. Bango ko to bazala posa o lobebele te kande na lobi boy déjà. Basi ba yoki. Baza déjà ko télémandé bazawana. So talibé na Bukavu wana ozomona ga batutu bazali likolo bazaka ya ko téléma boy. Baoze la kati. Baoze ya tigre. Akita les 10. Nga tunaki na Bukavu kuna. Bato atana kiti baovanda te. Bazaka de ba likolo. Baoze la tigre. Sutanga akoma kuna. Omona makam. Nga ko lobebele te. Et c'est bango déjà babeti wa concert bel. La 2023. Babeti déjà wa. Bon il faut yeba so beti mpeka batanga concert wana te. C'est babeti plein de batanga du concert. Batanga concert eza plein. Muto beta ki mpeka na Angola tokotanga concert wana te. C'est que 2023 na no beti lokote. Bisonde to beti 3 concerts à succès. Ouais, juste bateau baba lobaki bazaki na nous présenter. Baza la présenter ndi. Ezaki juste ba moi image. Monde mobimande zaboui bachango déjà mundela chela biso monde na téléphone. Et loko nyose ko sa magali loto yango galilo. Moyo ko sabiso lisusu ezati. Comme dans la souka ya mission na biso on azaki ngamote azaki na molombeli njuri on a otikela pesa maloba souka ko kotsa pe na nzembo na biso ya maboko milayi uje ko beta 4 millions de vies na otikela pe maloba okoloba ngana yo to kabone pesa awa à vous la parole. Ouais, tous les griffes monde entier. Là ce message est très important. Alors tous les griffes tous les kakande boye pona kolamsa conscience na bino. Oza makasi ya koloba caméra yango yaka parce que la minute au communauté les griffes du tigre et telemi déjà to beta bafani tout donc il n'ose bien la minute ayebani na monde bobimikazana base les griffes du tigre
Yangana tous les griffes boza la kaka motivé boza likolo. Bola la te. Moutoko sabinote. Yaka na caméra loba. Donc tozolo bo na conscience na biso. Na conscience na biso na ba courage tozana ngopola ko vani sabari ya leader na biso. Inosbi tigre le ballon de la musique africaine. Moutalege na minute azate. Donc moutaleki bafan les griffes du tigre azate na minute oyo. Yango to vani si base na biso il faut evana na bamboka tout. Place griffe yo zali cha base. Oza na Maluku, oza na Paris, oza na Belgique, oza na Afrique du Sud, oza na Kinsuka, cha base. Faut mukile yoka. Et yoka penza ke tigre na minute aza mutu su mutu akosimba te. To se mobiliser. Yangwana na wana musa conscience na bino. To tika barankini ya pamba toza nango. To sala bomoko biso tout tozo defendre mutu moko. Tozo bana tata moko. Tigre. Mutu moko ko se divergence yoza boye, yoza na mutu interne non. Biso tout toza bato ya inosbi. Toza bato ya mutu mususu te. Alors rendez-vous avec les griffes du tigre. Bolado bokota JK TV. Bo s'abonner massivement. Bolanda ka chaîne on chaque jour. Et puis ça ba info ya bien pour la inosbi. Na Bukavu kuna tous les griffes boza na likolo. Boyamba tigre azoko ya mabele. Faut monde comprendre que inosbi na mboka na ya zala kanani. Ya za roi. Bona la te. Ekenge kaka ndima boko milabe. Zala ekenge. Kona la te. Nzembo wana soke bimi kande tokenaki maboko milai. Tozokende ka bongo. Tozokende kaka bongo. En tout cas, babon dimanche na ngai na équipe mobimba ya Inosbi Tigre. Na palais na ngai nazo pesa maire ya ndako. Marie Kalanga na peso mbote mwana na ngai Jovic. Tous les griffes du Tigre. Ba Medio, ba Enoch, ba nani exaucé, Minos le DG moko ya makasi. DG moko ya mpomba. De soso yeka ko meki ako tout atana bordir. En tout cas, tozala toujours likolo, tozala likolo. Vient nga Melo TV. Na peso ba mbote. Griffe ya tongo à partir de Afrique du Sud vient nga Abdul. Ba mbote ne bele ba bon dimanche. Vient nga zala kaka bongo. Zala kaka bongo ka ndongo ci Afrique du Sud likolo. Aussi bien Afrique du Sud pour na Tigre. Merci na Yové. Hollandi 43 millions de vies. 43 millions de vies Hollandi. Bino. Boko sala boy. Boko tubela. Boko tubela. Tous les griffes partout Bozali. Hollande. Bambote na yo mon frère. En tout cas, na sepela makasi. Ndenge o commenta ka utara bloko na biso ndenge ozala toujours actif. Ndeko na ngai FBI. Merci beaucoup. Merci. Ndeko na ngamo kitoko. Ndeko na ana linga ko mingi. Na mona ka nyoso sala ka pona biso. Na peso ba mbote belé sans oublier 9 millions de vues pour la best fit avec Damso. 3 millions de stream na Spotify. 9 millions na YouTube. So yo go tele wapi. Est-ce que bete déjà ba chiffre la bongo? Hollandi déjà 1 million de vues et 1 million de streams na Spotify. Et c'est besoin de makambongo. 7 millions de streams pour na Yope remix na Spotify. 5 millions pour na Yope original na Spotify. So papa yo ko tele wapi. Attaque numéro 2 yango. Ozando kite. Ozando kite papa numéro 2 ozando kite. Merci beaucoup.